Les combattants la bouche dirigée de Moukwantongo. Les autres pendant na epona solo la pona maniola. Na ekoloba nini. Na ekoyebisa bino nini. Eza na batu mosusu baza ba incompétent. Eza na batu mosusu omoni kaka o mutu batie ministre mais classe atanga wapi. Conséquence ya kosoma ba diplôme. Conséquence ya kokola na kati ya muibi. Conséquence ya kozala mobola. Siko tanga batie place mobo sutuki. Il faut yiba. D'abord, mon aki, Peter Kazadi, voilà dans le tempo, que non yemba, que les copines dans la concert à Rémi, pour comprendre. On va vous dire comment le la bango, donc Azui, a comme le la bapignon sous. Les Camerounais n'ont pas chef de l'État Fachi Beton Moukwantombo, mon aki, Makambo, et Talamé, armée, à Bongisi Makambo sous, à Tselbambo, hôpital, à classe Makambo dotation, équipement, Makamutu, à part Makamutu, à Sali Makamutu. Si vous avez débloqué son mokobo pour réhabiliter la police. Parce que la police va sur la dignité, parce que sur la beauté, tout le matériel, les athées, les athées. Le président a débloqué 9 millions. Oh, bah, ça, il faut un budget pour la police. Armée congolaise, mais police. Mais or que Babylon, quand tu vois la police, on a même la classe dans la police, pour contre la classe, il faut éduquer, il faut orienter. Donc, 9 millions, c'est 9 millions. Donc, Babylon, tout aider la police dans Babylon, dans l'habitation, et coûter la police 1 million et à Pamba, 1 million. Mais Peter Kazadi à Kamati, Mongo Panda va faire si la poste à Binote, tout ce qui est s'occuper, il n'a n'est s'occuper, Banaba Noma et tout, qui est s'occuper combien de mois. Oh, Mongo était bima déjà, na compte
avandeli mbongo, agumbi mbongo, akangi mbongo, ayibi mbongo, azozela ke remaniement sala soka zate po alia mbongo wana. Peter Kazadi fait gaffe. Donc vidéo les autres comme la président de la République, ba policier ba bengi rocher les combattants, ba lobby bazar sur la matériel. Mais mon président, les policiers sont là pour des interventions rapides. Attends, la police, quand on match, il va y avoir un événement à Minel, tu vas à la foule, et ça va armée, va dans la flot pour sécuriser, pour la frontière. Mais les policiers sont là pour sécuriser la population, pour assurer la sécurité de la population, pour assurer en est. Faut pas dans la vie, tout cas, faut pas dans la arme. Parce que tant de choses comme la il y a moi besoin de question qui parle dans la Kuluna. Il y a moi besoin de ba policier bazo banga bana ba kuluna mais non besoin de matériel te mais ba ko maîtriser ba pétion ndengeni ba maîtriser ka ba bandi nani na ba matériel un nom na maboko pour bazala être humain kuluna simi machete siko policier dans le côté alors que kanga kuluna ndengeni na machete il y a un moment que les musu tugo bazo benga police aya intervention ba kuluna ba côté côté mo ba police baza na minduki te baza na loko te ba okende ndengeni en tout cas Peter Kazadi 9 millions ya police il faut bingisa yango roger le combattant na mingi ya kolobate amoni ba conséquences yango Jacobea yo mutoke na ozwa Peter Kazadi oyena na IDPS kutu abakoma ko beta okutu kala. Quand Jacobea parle na yo, tala, omoni yo, il faut bien avoir Jacobea, merci Seigneur. Ingita, vous êtes les combattants à la Congo. 9 millions il y a des policiers, bimisa yango ba réhabiliter, ba bongisa police. Ba policier ba na tenite, ça pas des athées ni des athées. Ba policier ba na tout na ba chaussette, ba policier ba na tout même na ba t-shirt. Mais non. Obi ke a na poto un mot policier mo il va taper ba shop ba la sous polo ba comment police donc ba policier na biso ba za na mindu kité ba za na ba ngondo te ba za na loko te ba ko sa intervention ndeni ingeta Allô, babana. Mon général. Mutu kwa ben bomone zo pela moto belwa na film Rambo 2 ezaka ba pelisi yango moto na banani landa lisolo ekuteki na pompage zo ya inde koma tina mbudi boy wewe wazalaki na sima s'il vous plaît asutu ka bekiliba dusoli mpanzi ti akoti na sime wow chauffeur ayeba ki te batu babimi babomi mutu wewe place azalaka yoka bongo te na émotion ya mutu akufaki baena ngo sans explication s'il vous plaît local mettre ezate msusu aboti pena courage ako somba le mettre na etina boutique bazuna pétrole bazu essence nyonso basangisi batie awa baniko pelisa benanga s'il vous plaît beno bozali komona ezali ya sika na ba sachet selon ba information to suis sur place mukolo longa bimisaki okandenge zalaka et rôder comme ça et quand on a marché pendant que ça là et l'on a libéré ce candidat bimaki bo écouter un accident ouais quand on a c'est joka communication population Oni mutu ba oyo e uti boy ya gale pe malembe normal to da ba montari ba touré o ba uti mutu akita tutuki o la tuti mutu la lié wa o to tuti e boy ko ya tu mazali de plein estima bi o
pas tout dans la montée. Bah, bêtier. Donc, là, vous avez l'instance. Maman va monter à bout du pompage. Parce que maman moto, bah, tiens. Bah, ouais, mais pour le moment, la presse, tu vas ouais, pas contre la table, c'est là ma belle. Parce que ce moteur, il va tout, il va nombre, il va tout, il va pour laisser l'équipe, c'est là. Net chauffeur, il a la tourme. Il y a un finesse, jamais pas requis pour ils ont viré ça, mais c'est pas bon. Mais comme je suis pas là, ou bien comment ça la série, mais ma garde à Kango, prend ligne la première fois, il y a beaucoup. Donc, si vous va tomber, et pour ça, l'année, batumbi mikanda nyonso eza kuna kati ndenge nini bakoidentifie moto wana okoki oloba nini mpo na bamontere na baacte non il faut bazanga na acte wana ti me na nyonso oyo kokamwa eza nini ti bawewa basangani bandi kopelisa bene moto la polise eza kaka wana boza kaka wana me bozobetela bino kara après quelques minutes la polise eye nde bomoni bango ndo bakangi na moto angani yo okeapi kita wana nyonso babandi enquête ntango makambo esalami yango totuni na bawewa ezalaka nini comportement na bino bondimelanga ke ata mokonzi ya mboka azala d'accord te batuti mutu boza na courage te bozali mpe na droit te ya kokende kopelisa moto na mutuka ya batu ezalaka nini neti agent ya leta bafutaka te barriere na biso eleki ebele ezopesaka ndamesho eza te mosala makasi me mbongo eza te À dater de ce lundi 4 septembre, les motards ne sont plus autorisés à accéder dans la commune de la Gombe, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise Blaise Kilimbalimba l'a annoncé dimanche dernier au cours d'une parade. Outre cette mesure qui a frappé les motards, le numéro 1 de la police ville de Kinshasa a aussi interdit aux camions remorques de circuler avant 22 h dans la ville. Les motards communément appelés Wewa de l'axe Gombe ont manifesté leur mécontentement face à cette décision. Pour sa part, la population n'est pas restée indifférente face à cette décision et demande aux autorités d'atténuer la mesure pour l'intérêt commun. bango bazolingaka te okokende lokola na bacommerce awa eza Goma pembeni otika bato ata na centre handicapé awa voir ata na bayi ete bakokanga bazopekisa kotokotaka te soki par accident bakangi yo bakosenga o 200 000 francs. mais lelo nde tosipika na ntongo boye lendi boye toyebi bango na bakanga moto pasi ezala na cité ezala na bamesika kokanga pene baisami collectina ezali liboso tomona balanda biso ntina basite baji pezo ya site ezokanga biso bamoto donc tozokomprendre te pourquoi ezoyinde lisusu boye nde na etandi nyonso kisasa tokomi kobula lese par rapport ya koki koloba ntango mosusu na contexte mosusu mbe bakonzi oyo bayaka pene na biso bakoki komema image moko ya mabe mpona tolemba mokonzi na biso oyo batieli biso me biso tokosepela mokonzi na biso mpona biso tokosunga bandeko bakokende osala na Gombe epesa bango lisusu pasi abi la police oyo akokanga moto azala oyo aza na document me na minute oyo na babiro de la Galaxy mode des 24 bazongeli nazoyeba te bato ya moto na bapolisier baza na règlement de compte. Il est perdu complètement, ça nous voit juste un peu parce qu'avec nos amis les motards ils nous aident avec des courses un peu rapides. Comme ça Kinshasa, il y a trop de embouteillages par-ci par-là, mais avec nos amis des motards ils nous aident au moins de faire le course que tu pourrais faire peut-être dans plus ou moins 30 minutes, tu pourrais le faire peut-être en 10 à 5 minutes. Notons que seuls les motards de service peuvent accéder au centre-ville, notamment la SNEL, la Régie des eaux, pour ne citer que cela.
makambo mwa victoire bayate bakata victoire Bibi kawe mama Bibi ye mama En 2019, sur fond de plusieurs suspicions, le président congolais n'a jamais organisé la moindre célébration de la fête nationale de son pays. 4 années de tergiversation d'un régime très contesté en interne, où la jouissance au pouvoir, les frasques, les soirées bien arrosées ont surabondé, Félix Tshisekedi semble, aux yeux de plusieurs observateurs, complètement au bout du rouleau. À la veille de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Congo-Kinshasa, tous les voyants sont au rouge. L'armée congolaise manque cruellement d'équipement militaire. Les familles des membres des forces armées, comprises dans la misère la plus noire. Selon plusieurs chancelleries, le président a perdu tout soutien de l'armée qui ne se reconnaît plus en lui à cause des arrestations arbitraires des généraux, des ordres incompréhensibles donnés sur le flanc et pour traquer les rebelles. Les élections prévues fin décembre semblent de plus en plus improbables. Le Trésor public accuse un déficit de plusieurs millions de dollars. Depuis près d'une année maintenant, le gouvernement congolais s'endette auprès des banques privées. En mi-avril, le ministre...